ozondima osali réputation ya batu pour na makambo o eza créé pe fondé na yo moko pour ça la baisse na yo. Et maintenant comprendre, et là faux et archi faux. Ce que ça là qui est là comme que ça vrai. Alinga sala ba bêtise ou salité. Ce que BBC relation ya nani ya Igor 2 minutes na moi sinaye. Au BBC relation ya fioti na moi sinaye. Ba famille ya moi c'est ya fioti ou apesa ya fioti confiance. Té non pe na mona te que joli kalunga leka a critiquer muta génération n'entend ba bandani ba actualité nzela moko. Ceux qui ba moni ya fioti ba condamner ba silike lié. Yo kendeti na ba poto na ko réparer makamunyo surtout le ko bebisa o yeza ngo ya lokuta. Pas na biso génération o to yé na baba makambu moko boye ko luka o bimana kombo ya batu. Fanny et na 2 minutes atikala ko bois quand même pas Fanny ata dédicace na nani ya TV. Ko ba solo la té. Et ça faux et archi faux. Donc créer base na ndenge no a jouera bien et nga jouera bien aza bosser. Donc o ya relation ya Yena Fanny et ça faux et archi faux. Hein, au jouer pe ba site eza reconnu. O batala kayo film ekoti wana salita mususu 100 000 vies. Yo za na kati wana donc oyebanité. Il faut créer base boye pour batu baluka ba chaoka. Non, faut tout ça ba péré. Ata lettre G o ebandaka na GTM wana. Lettre G wana. Et l'Obama te na phrase GTM. Na moni ba te ko ni photo ya Igor 2 minutes na mwasi na ye. O ngai na zo comme vexeuse ai pas Fanny albaki ke azalaki camarade na ye. Kombo ya fioti ngo metangami na mama Madonna moni na fiche wana ba chef photo ya mama Madonna na ya fioti. Ya famille ya nini ya Fanny batikale ko yebe ngate. Même grande sœur ya Fanny Pris Kabania la zana Italia yebe ngate. Donc wana Fanny azo senga soki ko leka na émission alekana be preuve. Salut Nabandeko tout bozolanda biso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Jerry Kobetox DC7 de la presse, votre humble serviteur. Mobile Ali Tutu et puis Yamboumana Zolo. Merci beaucoup Nenge Boponanga, merci beaucoup. Nenge na wasa ilabino musala toujours na ibisa rabino ngana bino contre Ezali. Photo sa ilabino ra musala. Ba jeo na benda libundi na benda display rien yango moni mandefo ezokata mateti sikoyo. Basi bakundi velo shima mais mandefo ezokata mateti. Pour musala eza ebele drapeau Congo na memela bino na kingo fona sa ela bino musala. Jerry Kobetox azana honneur lelo ya koyamba un artiste na peksa bino bobenga ngo maboke na peksa bobenga ngo théâtre ndenge bolobakana un artiste ya cinéma ya Congo, il s'appelle Bosco Kanungu. O nga na bengaka vrai nanga quoi. To utala bango musika malgré lelo mutu na mutu akoma na ba boutique naye. Bosco Kanungu, bonjour. Bonjour Yangande ko Kobetox. Kala fort la leli. Ezali. Ouais, ezalongo vraiment l'angola nzambe ko sepela sou makasi ko mona présence na yo, ko mona sou ser nanga joli kalunga, ko mona papa Henri donc entourage nanga salinga sou plaisir makasi dans sakalate. Voilà, Lilobana quand même il y a liboso et là auto respecter les arba fan club au balanda biso. Parce que ngapé dernièrement ba auto tout na ngai Jerry Kobetox Bosco il faut yambaye. Bosco il faut loba. Bosco il faut to monaye. Liloba liboso na ba fan no balinga ko babaka ba ko kufa pona yo. Liloba liboso ezake ngapé na linga bino vraiment mingi, merci vraiment. Na confiance au bopesa ngai, na sentir vraiment que même na ba réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, bodo komelanga pourquoi au bungi na circulation, au monde en até, boye, bozo zala vraiment ensemble nanga malgré tout, moi ba distance ya makambo itali ba film, mais boza vraiment du cœur avec nga. Et ça l'a vraiment plaisir. On a ça toujours on a bino na okobaka kolinga bino lokola ndenge papa nanga fondé ka beya lobaka zala toujours kaka na komi kiti sandengo zalaka yango nde kaka solution. Voilà. Merci beaucoup mais on me quand supporter nga moi mukie polo ngai vraiment na linga koloba vérité pour na émission yo nazola ka bato bo Holanda biso ba vérité koloba malelo na ebité na benga ngo droit de réponse ou beni. Parce que nga linga ya mongo so ba ko na titre émission Hindi Zaire Hindi Bosco Kanunga kotala te ya gote business kotala vidéo te ya na biso joli Kalunga kotala vidéo te on senti ba peksa muto ta la vidéo te mais kotala voilà mo te peli lelo na ebité ngai Jerry Kobetox na fingami pendant 3 mois 4 mois likolo ya artiste et comédien
naza muto na lobaka ke na bundela ba artiste comédien na kotika te mutu mo boya finga ye mais lelo yo kotala ndeko na bino eyenga aleki na émission alobi ba vérité oyo alobi biso ba misusu to komi komona ke c'est comme si totika kokotela ba comédien ou bien problème nini. Est-ce que likambo wana pena oyo aleki alobi na télévision est-ce que sengi ba compte à rendre wana eleka na télévision et puis ba citer kombo ya mwana mwasi ya batu oyo lelo to ebité aza na position nini azolela na position ni pona ebike makamane choka makasi aza na famille na ye aza na ba parents na ye oyo ba yebisa ke mwana biso tambola boye mais tala lelo artiste na bino moko ya ndeko na yo aleki na TV po alobaki 2 minutes abotola ye mwasi dernièrement ça ka ke un luzolo mais au moins on na poto na Maxi Bondo aleka ki asala ki vidéo mo ba tangi bitanga bino moko ba comédien na ba comédien bozo ba ke bolingo ezali makasi na kosala ba batch na ba matanga na ba polo bola tsaka batu mais na mutema boboza na bolingo te eloko wana yebana déjà eza nini ngala no bakango eza un complexe de eza kozala péré bato nyonso to basala ba bêtise wala baza ba péré ponanga bato tout basala ka koluka ke ko kitisa valeur ya batu koluka ke kolongola confiance o ba mutu moko pesa ka mutu azana ye confiance wana baza ba péré donc a mona ke aza sur na ye mon côté il faut na luke la baise na nzela ya batu boye po yango nde ba kolukanga donc nyonso tout wana ezaka kanini ko créer baise donc yango mute me mabiso na nina eza vraiment buzoba donc oyo eyenga sali a créer baise ouais créer baise na e est-ce que ya to zape batu mutu akofanda ka tongo poko boye alamuki andotanga komba mwana mwasi moko boye azaka mwasi na ye babotola et puis balingana na tango moko ya galère non pona ngai makambo ya ye na Fanny eza faux et archi faux. On comprend, il a faux et archi faux. Ce que c'est là qui est le commun, c'est vrai. Alinga sala ba bêtise ou à salité. Parce que c'est ça ba bêtise. Tout ça par exemple bayan ba vena biso ba kala. Donc on a ba président Lombe, ba président Rock Bodo, banan déjà mon Rock président Rock aleki na TV pour à critiquer Lombe. Ba peut pas pourtant na rapide. Ba ça pena ba miloko pe ba bendanaka. Mais non on les kata critiquer. Non peut to mona te ke ya fiotali ya fait ngoma. Na salué place aza aleka na TV tom susu a critiquer oyaza muta génération na ye nanu te non pe na mona te ke joli kalunga aleka a critiquer muta génération na ntoba ba bandani ba actualité nzela moko a critiquer pour na base non mais ezaka pa na biso génération oyo to ye na baba makambu moko boye koluka o bima na kombo ya batu c'est pas normal. Tant jouaka bien, sala musala na ndenge sengeli kozala bien. Donc oya relation ya Yena Fanny eza faux et archi faux. Batika ko lingana te. Ata a lobi na télévision lingana tanga pasi. Ata lettre G oyo bandaka na GTM wana. Lettre G wana. Eloba maté na phrase GTM. Eloba maté. Donc ceux qui basolo là ezake F ndemte salama ya félicitations pour na pi nani na relation ni ezalaki entre baombale pour akoma kolobaki yazaki mwasi. Bon oyo ngai nazoi comme vexeuse ai pas Fanny albaki ke azalaki camarade na ye. Camarade na ndenge nini? Camarade na ndenge ya fan na ye. Fan na ye bongo ye mtu abi famille ya Fanny Momba bayebi. Bayebi ye wapi? Na Brazzaville. Bayebi le place nini? Famille ya nini ya Fanny batika ko yebe ngate. Hein? Famille Fanny batika ko yebe ngate. Même grande sœur ya Fanny Prisca Bania la zana Italie yebe ngate. Grande sœur ya nani ya Fanny aux États-Unis ayebe ngate. Hein? Ba imona ke kaka na ba théâtre. Comment yo ke ndiko sa yango na Fanny azosenga soki akoleka na émission aleka na be preuve. Oye kolakisa ke ezalaki na relation soit ke ndenge na famille ba Fanny aleka na ba photo bakanga la famille ba kombo bato ebele na kati ya makambo wana atangi ya fioti ngoma oyo lelo akomaki pareil à 2 minutes et puis ya fioti ngoma yebaki relation pe lisusu oyo ezalaki ya Yena Fanny wana non ya fioti yebaki relation na te ya fioti yebi alongola ngai salinga pasi ya et salinga pasi titango benginga poto sola makambo oyo na yaki na nga vraiment na yate so na yaki parce que ça na ba kombo ya bandeko na kati eza kombo ya fioti ngoma etangami na mama Madonna moni na fiche wana ba chef photo ya mama Madonna na ya fioti na moni ba te ko nini photo ya Igor 2 minutes na mwasi na ye ozondima o salir réputation ya batu pona makambo o eza créer pe fondé na yo moko
pour ça la baisse na yo. Et maintenant ce que BBC relation ya nani ya Igor 2 minutes na moi sinaye. Au BBC relation ya fioti na moi sinaye. Ba famille ya moi c'est ya fioti ou apesa ya fioti confiance. Ceux qui ba moni ya fioti ba condamner ba silike lié. Yo kokendeti na ba poto ko réparer makamunyo surtout le ko bebisa o yezala ngo ya lokuta. Kena mwana moi c'est ba to linso ko via. Je comprends bien Fanny na 2 minutes batikala odi. Ba ye batikala ko kuta na boyete. Fanny na 2 minutes batikala ko kuta na boyete. Batikala pe ko solola te. Fanny et na 2 minutes atikala ko bois quand même pas Fanny à ta dédicace na TV. Pour ba solo la té. Et ça faux et archi faux. Donc créer base na ndenge no a jouera bien et nga jouera bien aza bosser. Hein, au jouer pe na ba site eza reconnu. O batala kayo film ko tu wana sali tam susu 100,000 vies. Yo za na 4 wana donc yebanité. Il faut créer base à boyer pour ba tubalu ko ba chaoka. Non, faut tout ça ba pérer. Na bengaki yo to solo la boyer parce que malgré comme on les a cité mais selon les informations, il y a des vrais mobali, il y a Fanny. Nazalaka na relation na Fanny. Hein? Moi so to lobi ke ngala lobake ngale vrai mobali ya Fanny. Omona ke relation Fanny azalango na mutu ne na ko bebisango. Hein? Pas za mutu, elinko lobake ke po ngana Fanny banda to kabwana na ye. Donc ba une année déjà leki. Na kati. Ba une année déjà leki. Bana to kabwana na ye. Donc ce qui na lobby na kota babilo ko wana nyonso to wana ezala ngona tina mongote po wana ndai makambu na privé pe na ndenge sila na telo le kamkolmo tina lobby la makambu na Fanny non po to tikala ba mi to solola ka bien ce qui na za problème na bengi ya sunganga ce qui yepa za na likamoko zo tungisa bengi ngana edaki na mo ba conseil mais na ko koleka tina lo baba buzo mo ce qui na lobby likambu o eza par rapport ya ba bêtise et nga lobby o ba tikala ko solola ta aya bolingote. Vous comprenez? Donc, ils ont vraiment bouzoba, to tika koluka ko sali réputation abatu. Mbutu koti, afutabia soma afutabia avion akine bongisa relation ya 2 minutes na moi sinae. Akine sweda ke bongisa makambo ezopotana na kata ya ni na famille ya moi c'est ya fioti. Et ça bien te kokota mbutu likamoko bo eza na normalité. Ya fait tayebi relation yenga na Fanny ta. Aye bien ngota. Ya fait oka mwango. Et ça vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Voilà, c'est vraiment bizarre. Lelo yango na uti toutes nos questions awa. Ba comédien lelo bo pesi ba to ebele ba sujet. Ba tumsu ba na ba site internet na poto, ba komi ko salela ngo ba analyse, bolingo ngo bolobaka, bolingo ngo eza wapi. Kaka na ba batch, na ba matanga na ba polo, na ba organisation minene. Lelo bino moko mabe na bino komi ko exposer ngo devant les gens. Bozo trouver ngo ndenge ni. Ba eza na bato baza bongo. Omoni yango na lubango na monde ya théâtre. Na monde na biso toza vraiment na bolingote mutu nyonso to ta bimiselo minu na motema na lingio ko bimisa minu ezala bande o pe mutu so azala kanda makasi to sala ba expression na ba émotion na colère so ezala makasi mutu ko bimisa mwa minu yo moni ko mtu aseki ya koseka moko ya sengo mais ya kanda mutu pete ya mususu to raisonner likambo be pesi e pasi et puis mise mwa sourire yo moni ko aseki e sengo na menzo aseki na likambo a raisonner ya pasi donc mutu nyonso tout ya sekisaka yo na kati ya monde art alingaka yo. Donc yango to mona ngona bibilo kwa boye soki to lingana ki to ko sala ba polémique moko bizarre boyete kaka bino moko mbasu oyo kamba bwakeli muninga mo mbasu mais comme mutu théâtre so etanga mike mutu théâtre mutu bwakeli muninga mbasu kasi yango eza babuzoba ti ya babuzoba ndenga bena bosco na ke vana na ke raisonner bwakeli na ka Cobetox mbasu après ko bwakeli la Cobetox mbasu 10 mois na o gagner nini so lelo Cobetox a continue mabele ba fan nyonso to Cobetox ba okangisa mbongo nyonso ba bengi bosco loko bwakeli Cobetox mbasu zwa yango loko ya kufi biso nyonso to komi na biso pour rio non na kotikala ko changer identité ya Cobetox c'était comme yanga soki Cobetox azaki na odeur moko bien pas batu. Non, il faut to longola yango, to longola ba haine. So ki ba se to sepeli na yo, so mutu abimi. Eza tanaye. Tane senga bima, yo pe tano ezali. Malembe to sanini. To ko koma. Mais Bosco to Orlando awa et ngapé azali bomate quand même to bi que eza droit de réponse. Alobi kutu ba komati na niveau ko bunda na 2 minutes. Na miso ya fioti na tournage mo ba kenda na mboka boy ba to ba pekisaka. Et ça montre que azole la bolingo na. Abunda na 2 minutes place. Ah, ils a faux. Biloko wana photo longo, non, ils a faux. Igor 2 minutes ayebi ke ils a faux et archi faux. Po aoka mwango, oyebi abako so likamoko boyebi te. Hein? Cobetox yo mo yebi combien makambo ko sela yo. Hein? Okovanda pena beaucoup mo réseau. Oh. Non, obandi ko luka place nini bandaki.
to sala ki sikanini to fanda on mon na mémoire nous yate donc directement combien est passé yo kala mutema na yo batikala ko bundate batikala ko potanate na miso balonga no ya fete ya fota za papa aza ya la monde art nani e ngazana na niveau moko te na ya fioti te ya fete ningisa ba Congo oyo e ngazala te ya fete tanga ningisi ba poto wana ye ngazala te alonga te ka pakola ya fete babuzo ba moko boye na biloko moko ya sakala ya buzo ya ezanga tina o ezala ngompe faux moi so yozo poto to za na kota moi si ngona o yozo lobela ke moi so bo wela mutu bo lingana na nute bo wela ne wapi soka tindela yo 100 ezaki na ndenge moko yo mu basi ba batunya so batindela ko ba fi tu batindela ko mbongo na poto baza basi na même ngai ba relation nyonso to batindela nga mbongo na poto ba basi na nga ba Viki Nando atindela nga mbongo na poto aka mwasi na nga te voilà merci beaucoup tozo kene na deuxième partie émission na biso lelo to senga bolingo nga linga mingi bolingo ezala surtout na monde ya théâtre et loba ya de loin aloba mon côté ya théâtre outi na famille ya ministre mon côté outi na théâtre outi na famille moko ya danger merci beaucoup na Dercy Lubelo depuis France et Fifi Ndongala ndeko bato ya Chantal Ndongala na peso bambote belé et puis Rachel Mungenga la noblesse na peso bambote belé Francis Chio Muluba cher depuis Suisse bambote na yo Zola de la Course ma meilleure chemise bambote na yo Bosco lelo est-ce que NTPC azana nenga zalaka wana azana direction moko ya discipline té parce que tout le monde dernièrement awa la fille tendance à salaka émission moko boye ba telemelaka ye ba suspendre ye na ba cinéma tourner té mais lelo tozo constater muto ko leka letse yenga leki alobi bongo ti batu ba ko mona ngo vérité alobaki lukuta ba ko suspendre ye té sœur na biso que je salue à passage depuis Europe Maxi Bondowe ngai tikanga na loba aleka aloba ba bêtise za makasi concernant bandeko na ye et luka ba problème bouche be batika ye avant da bongo lelo commission de discipline na NTPC zate ezandenge nini ba fe ba penser makambo mususu eloko na so discipline na ekoti poto sala buzoba et ozalate yo kanisi bena soki biso toza biso nyonso to ye discipline ekoti mutu aleki aksali babuzoba ya boye soko sali yango ba remarquer yango oza suspendu okoleka suli boso caméra te nani akozwa su courage okoleka boso caméra pa lo baliko mwana donc yo do créer base oyo kozula ngo ata diffronter mais do créer base oyo zo vimbisa ba site ya batu ba ozo ba vie ya makasi yo ozo luka relation tam su relation yo kasi bato ba commenter kana se wala bazaka mutu zo commenter pas maboko mute commenter est-ce ça mutema mutu ngana kozwa na komeli yo Cobetox na bi Cobetox na linga ko makasi est-ce ça mutema nem te lingaro mutema mte lingaro te mais soki na lingina lakisa bolingo pa na lakisa on ba acte nem te lakisa bolingo muta commenter wana apeso félicitations muta commenter wana alobi o a se persi maboko na ye mais ça là on a katsa mutema na été totika koluka ko créaka ko bimisaka baninga mabe na likambu oyo ezana ngo na nzela te. Mais tout le monde a serre na biso Maxi mutaki paka ngwazaki te poza mutapoto. Ah na ebité tam su ba on peut la milier kuna tam su basala ki en coulisses. To ba comédie pe bokomi na baka. Ndenge na musique ekoma ka ya FCC ya musique na ka ya cash ya musique. Ka ya ba comédie pe ka ya FCC zali ya cash pe zali ya ah bon na ebité wana suko to yebi bato poto ndem ba yebi ndem makira makamna ba on kuna parce que Maxi tanga sala li kamwana asala ki bango mne soza kuna na nini. Donc basala kuna toza biso nyonso ndenge moko yango na photo longola même Maxi a joué ki asala ki mabe ko sala mabe wana au moins condamné te mutalekela émission po na ngai na yebi makambo wana mutalekela émission za na yebi makambo wana te eza mabe obebisa relation ya baninga omoni ndenge bolobi nde na yoki likamba Maxi tanga lekaki alobaki tamso asadresse na mutu moko ndeti likamba ya nini oyo yenga lobi asadresse na nini na 2 minutes. Obi combien de batu oyo ya BBC confiance na bango pa banini combien de comédiens oyo batu mususu tam so film mususu wa komba basi tozo loba e yenga kuta tangi komboka ya mutu moko 2 minutes s'il te plaît yenga tangi kombo mutu moko mais Maxi atanga ki kombo ya ba 6 personnes 10 personnes oyo ya BBC li bango pena makamu nyonso tu wana bango nyonso nde batangi ba kombo wana ezaka na batu batangi wana te ba BBC ba relation na biso nyonso tout en généralité pourtant on tangi babi muyaka moko fingisi ba yaka nyonso est-ce muyaka nyonso tout nimtasala ebuzoba non comédien quand tangi tangi comédien moko yo mo poza comédien yo quand si yo ne moi sur ya pa na oyane na confiance oya au sali ki va perdre kota mutu mususu hein
tant mutu monga dans lobby ma bemo pour la Cobetox ce qui moi ça Cobetox a perdu déjà confiance sur wana et pas Cobetox yeba ke oya ko yabe pas nga ozana confiance ité pas nga tam so yabe pas jouer nga na ke zong sa revanche ya mabe Cobetox ça sali moi sinae ayes ko zong songe pas nga hein babi o to salaka awana se to futa e futa ma peka awana se to zila tito zwango likolo e futama non kaka wana se on est ça nini e ko futama. Donc, eza buzoba oyo yenga sali a s'attendre te que a okuta na mwasi oya malonga oya ko yapo alinge na bolingwa solo. Donc disons que lobana yo donc c'est comme ça solo bondire batu ba yokele mawa. Ça batu ba yokele mawa. Tant se créer moi 2 filles, moi 3 filles, moi 4 filles balinga e. Mais tant soko batu ba oya ale kapela te valo bake ba maman bozo ye belé pa moye belé ngana za la posa ya mwasi ka moko. Allez kaloba le kango pa lobate tamsu oyo côté ya limana ye batu et nga pe wazo le kalaba top vision azo le kalaba connexion 24 est-ce que olukaka base azo luka base peut-être on sale loko oyo olingi mwana batute bolingani te mon leki lobi ke bolingani 2 minutes na mwana na ba sala ninte yo na 2 minutes bo bunda ye balate OK créer ke bo potala na 2 minutes pour ebi ke 2 minutes za na actualité na poto solo lobi kama 2 minutes directement 100 personnes ba luka ba changoka solo lobi kama ans directement l'actualité mais la poto dans l'actualité 2 minutes artiste azala ba œuvre na pourquoi to la mutu kuta kufi dans l'actualité hein ne ngana 2 minutes nana za l'actualité na minute c'est là nanu ve na biso Kester akufa papa na biso S akufa mais lisola S na poto ba film na zate batala rango te na ba internet zate 2 minutes tourner ba film na poto te azana actualité za artiste za reconnu il faut tangi combo na pourquoi sur bato ba tant ba commentaire bato lo ba combo 2 minutes makasi point. Parce que ça l'actualité à Monique place na ko tuta eza pas 2 minutes ya yebi vrai vexo ya ko potana eza ya ayebi ke mutasala relation na fani bitemo eza Bosco a moi so na kena Bosco aza na actualité penate ba chango pena kate na ndimi na ngala za l'actualité te na boyi na ngango te ngala ndimi na ngala za ngala loba ngoko même na loba ngoko na landaka Bible ndenge lobaka mikitisa nzamba tombola yo place ba yebinga place pe ba yebinga te na lobi te ke mondi mobimba ba onyo so ba yebinga non ezame na kwa msu ba otu na Bosco ngonde nani ba luka Bosco wana nde esa bongo na unazana na toilette mona so toucher Bosco ay kopesa ta msuzu devi na beta 2 minutes na beta ans pour wana nde ba mema biso na ba 40,000 vies ba 100,000 vies pour kunande na beta vieux fiot pour na commander na ba 300,000 vies pour se voir ans dans 8 mois 100 moi na ni ba 2 minutes dans 8 mois 100 pas ya vieux fiot dans 8 mois 100 moi 300,000 vies maman na 300,000 vies là à celle maman 10% na on a combien de femmes on a 30 femmes au moins voilà merci beaucoup ezaki vraiment il faut tout ça l'entretien oyo ce qu'on peut ça conseil parce que na minute oyo nga na ebiso ke moto ezopela entre ba comédien na ba comédien mais nazonga azolinga ka bolingo na olinga kuna tanga ba kombo intel ba oyo kanati parce que nga na porter drapeau à Congo na linga ba congolais mingi na linga mboko mingi bolinga na s'il te plaît moto ezopela makasi pesa na nous conseil na ba comédien oyo baza na mes attentes on a boyi kotanga ba kombo na bango na Kinshasa na ya poto bazoyo kanate to occupé bomboko soki na kini ya théâtre linge bima mon nous vivant ezali bango nde baza danger bango nde bakendaka ba poto ba misu bandu bakendaka te yoka bambo akela bomboko pe na théâtre ba ya gote business ezali a NTPCP ezali ya président le sanzo zarani plateforme na ye ya epezali momoko ya bolingo et puis opesa moi liloba ya espoir na bandeko mitema na bango tutu samaki lokola ya fioti ngoma kulutu na biso na mosi na mama dongoma et puis na 2 minutes na suka nde suki sana ndeko na yo obozane na Kinshasa wa boko kutane pe na nzela obaxeler sous conseil mais opesa na télévision. Merci vraiment Cobetox c'est ça un plaisir on a koloba kana bandeko na biso polémique yango temte ko sala biso to koma danser dans sous polémique nem te longola ka biso mwanini eza ba dimi sotam biso sala blog moto créer polémique wana eza biso mon artiste to yebi mo ba retour ezongela ka biso pourquoi bino bo sala makamwa ba salité boy bo sala te ba exemplaire bo tala ta ba ninga na place to luka ke to avancer pona biso to luka ka to sani to zonga sima ezongisa emimisa ka biso to za na niveau moko ba. Donc ils ont niveau moko ya mukie to lungwana na biloko mo ezangi be sanité wana eza ba salité
ba poto mo dozo créer ils ont créé les biso kotombo maté et créé les biso kokité et longo la confiance na bato yo balingara biso ka bango na bango ba pontana ka soki ngasko na ye wana na kosa nini ngamo ba ozwanga ndenge nini to longo na biloko wana iza malamu te to sala supporter na ko bala communauté batabuzoba donc to bimya na ba identité moko ya mabe eza batu ba même ba yela biso te mais biso moko to mo bimisa yango ezo nini soki oyini muninga ekozwa nini soki potayi na muninga oko bénéficier nini eza nango eloko moko te donc totika biloko wana eza vraiment malamu te to lingana les contrats faut tozala ini tozala bomoko ekozala bien même biso awa ba commander tout tozana kini awa na ba obaza na poto to biso nyonso ba congolais ba artiste congolais boza wana boke présenter Congo na ba Amérique kuna boke ko présenter ba pays bozate bazo benga bino babike honneur à Congo donc c'est que boza kaka ba congolais tozala o toza ekozala bien to longwana ba salité wana za salité donc on a coopé ça comme conseil peut ko fortifier mitema ba yaya peut ba ndeko ba master oyo ba tuti sami na ba problème oyeleki donc ya fioti nga na sengi pena ba excuse belé na sengeli yenga ba pardon belé yaya kitsa motema na yo yaya kitisa vraiment motema na yo azaleki na yo na yebi ke salio pasi na yebi ke réputation moko et salineti ebeba et pas ya bato ba mesana ko bebisa réputation ya bato mais ko kangele kandate benga yeleki na yo yebisa yeke azaleki ay bandeni ya kotambola e kozala bien Igor 2 minutes na mwasi na yo bozala vraiment motema rokita oza innocent na makambo yango oyebi yango de A et Z A Z ZT oyebi yango te mais ba bimission na babiloko ani surtout na moni ba commentaire ba tumsu ba fingi yo o fingami na likambo moko oyebi te ba lobi ba n'importe quoi na likambo moko kolo makambo oza no innocent donc c'est vraiment excusez limbisaye maman madame Igor 2 minutes bozala toujours à bon terme yo na mobile na yo nengo lingela ye ndengo continue ko linga ye en silizolo ndeko nanga yo moko moni oyebi déjà comprendre état que sage état que muto za na sagesse kati na yo trouvons normal benga ndeko na yo pesa ye conseil et kozala vraiment bien na ndeko na biso eyenga ezala ngona importance te ezala ngo pe na tina moko te yaya oza mukolo so total tamsu age na yo na bato yo zo polémique na bango tamsu poko za yaya na bango tamsu poko za massa na bango oza yaya oza yaya ndengo yo za yaya oko lukate ke o créer loko moko kota endi mobu na motema baleki oya yo ce n'est pas normal ce n'est pas normal yo mukolo il faut za la ku na sagesse ko leka kutu baleki mais yo tango sa makambo o eza kutu na niveau oyo kokoko za elate donc ozui age na yo ozui na santé na yo ozui na nyonso ya yo o fioni kisi yango ebimi lokola mutu moko za na maternelle mais ce n'est pas ça eza normalité tika ko sali réputation ya mwana mwasi ya batu Fanny Bitemo mama Bitemo zala motema kokita zala vraiment motema kokita continue kozala no kaka bien ndengo zalaka ndengo sololaka zala bien bino batu boyoki ba kamnyoso balobi pona Fanny Bitemo aza mwana mwasi moko aza exemplaire ayebi buzo bate alingaka pe buzo bate azala pe muta polémique te azala pe muta kota na buzo bate ba bêtise to le kaka bo mona na na commentaire a commenter ba buzo ba non aza mwana mwasi moko aza exemplaire donc lelo ya biso lobi eza nzambe tam susu eyengo zo opportunité ko mata na mboka Danemark yango donc soko bebisi relation tam susu ya ko za la mutu moko o akoki ko yambo pe apesi mo mai il faut ko garder ba bonne relation ezalaka bien boyebani lokola fan na acteur na ye préféré mais na compte bolingo te obimisi ko bolingo yebi combien okotisi kati na ye aza mutu ya ume na poto lobi lobi so ke ko bebiso pe relation na poto voilà bambote déjà na numéro 2 donc bambote na ngai ve na nga fondé kabeya na lingage mingi pour asolola rabia merci na yo merci encore na Vicky Nando merci na confiance aux alaranango merci encore na Fanny Bitemo la grande dame de Danemark ata ba koselo makambu zalaka ka motema kokita nyonso koleka za mi pepe koleka nango mais ozalaka na posa ya 100 francs na yo pour ozalibanda donc zalaka na posa na yo merci encore na Frida Tomba babi maman sociale merci vraiment na ba consolation na yo et ça la inga bien merci encore na Acha Faïda, maman sociale, merci vraiment, merci. Yone tous à la karaboye, babi Bosco a soigné Ranaye, Bosco a soigné Ranaye. Yo moronde tika na ba en na mais
azana libanda makamuna bino et osala nango problème te bafan nyonso bolinganga etiki mbuku sune pour vaincre merci na ndenge osala que moi 1 2 3 pays ba Bosco na moi koyeba na mukie azana ngo merci na yo merci encore na Nana Kaza SPSA toujours merci na yo na bolingo zala nango na bandeko na yo merci na bino merci na Joli Kalunga merci na tout le monde papa Henri yangai ba oyo ba sala ki Bosco ba moi art na nzela ya Lisboy Fondation merci na président Sobe a bon séjour na poto bino nyonso tout vient na ngai président na ngai José de Londres merci na bino nyonso tout na lingino metapinga succès kasongo bino nyonso tout ba comédie tout président Duche Kapanga velanga Janifa idole nanga velanga papa langa Po Firenze bino tout la duchesse batu tout ba comédie tout bazala poto to lingi bino mingi toza toujours ensemble o nyonso linga contacter nga obenga na plus 243 81 0 22 80 72 wana WhatsApp okomeli na WhatsApp to solola na appel normal benga na plus 243 81 77 287 04 benga ngai to solola vraiment conseil na bino et ko salanga vraiment plaisir merci. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis déjà dans Souka. J'espère que ça libino plaisir émission oyo na yambela kibino Bosco Kanungu o to lebine ba vérité. Biso to lingara place au bolingo ezalinde malamu. Les artistes et comédiens en tout cas mobile na bino litutu yo ya mbuma zolo ba finga chaque fois pas ser moko boye. Bon monde bo pesi matière. Ce quoi comment lo ba mona sa sala ba vidéo to bon monde na suis raison. Ba comédien botika makamuna bino ya kati bo bimisango libanda c'est pas bien ndeko na ngai enga yo yebi so yebi musalo yebi donc to longola makambo yo na na mona te gou afinga boyiri na vidéo kana kongo ne makambo esalama na na mona te Will Smith afinga soki jet li soki nini donc na yebi te kana kongo makambo mutu esalama bo pesa biso musala makasi moya kolala ko pe mezate ola mukana tongo boye entela lobi boye ozonga boye okutu mopa uti na parquet donc bozo pesa biso musala makasi bolingo ezala et osala bien merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso Fifi Ndongala na peso bambote bele Chantal Ndongala Niki la mère des garçons depuis Canada Shakira Gucci Angèle Ameza moi c'est à Pembe Dercy Loubelo depuis France Iget Kamanzi ya Gauthier business voilà mon tonaye vraiment Rachel Mungenga la noblesse na pesio bambote ebele Joli Kusala depuis États-Unis moi na bandala solo moko na bandal Joli Kusala et puis na ça l'émission kota ba Dédé Bakou Dédé Bakou depuis nord na pesio bambote ebele talaka royebi place na South merci beaucoup to kuta na la prochaine ceux qui nzamba zongi te to rezoela bino ka ba émission boye mais pour tenir vena Bosco Kanungu rigueur venate bonjour et bonne soirée hein. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et l'assistance c'est à Gauthier Business. Et puis Nasser Nabiso Joli Kalunga. Et puis Papa Ari Mobala Lolendo. On va assister Kingai. Tokuta na la prochaine sur Nzamba Zongité. Chaîne Oyo Feza TV RDC pour continuer toujours Kolandango. Mabela Dinganga merci. Président Raphaël Walukonk merci. Et puis merci beaucoup na boss Sibou Mutombo Batela, vice-premier ministre. Il y a intérieur en charge de la sécurité. Papa Gilbert Kankonde. Ouwa kwetumashi wa mume nous kwetukatu jimini le pouvoir est en nous et ça boete ya Gauthier Business il faut te battre la mokonzi bye on se retrouve dans l'émission Goya ciao.